Déjà ba janvier ba biri bazana bango pe gravité na orchestre wana. Eza ka nga moko suna zu décision que to le no kende no ke visiter la team wata. Mais par rapport à l'analyse nanga onga mo conseil c'est ça que na bi que na loba nanga mata musuma ba wata te. Mais batu ba ko analyser ngo batu ba beta toujours dia beauté praise. Pe tu na loba mabe pona yo. Bonjour monde entier, bonjour Paris, bonjour Bafan tout y a au top de Julia Bolo. Donc babi bo s'abonner ming na Congo Zibula sur TV babi akato sande musala. J'ai profité à saluer babi la reine Nomba, mon thème ya maestro Katuseko donc mon boss et pourquoi pas aussi à Bafan tout balinga Julia Bolo. Donc bo s'abonner ming awa. Je suis là avec ma star babi Jos Manya Manika. Donc tala star azo kang internet mikolo. Bonjour Manya. Bonjour Bolo, Julia. Bonjour, ba meilleur ve na batutu balinga Jos Manya Malika, ba meilleur ve na batutu o babi pe bo s'abonner na Congo Zibula TV, Congo Zibula Misu. Voilà, Congo Zibula Misu, babi ba fan tout balinga Jos Manya Malika bo s'abonner vraiment à parce que ils a sentiment vraiment ba analyser bandolé canon dans les bons. Donc merci beaucoup na batutu ba soutenir ba lobi salon de coiffure d'Abiu Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux Bobby Wey. C'est une équipe soudée, meilleur V à toi aussi, ya Bibi Chimusomba, fille à Makolo Milaï, de go coucou à toi, babi staff Sombria, bana Luanda, base ya Luanda, ça parce que le 21 décembre, tout ça, la soirée moko, ils ont organisé pour na staff bana Sombria, pour na Villanova. Bon, comme vous voyez, j'ai annulé Villanova et Kende Souté, donc c'est-à-dire Malika Man, ils ont invité na soirée le 21 décembre na Luanda. Donc, Tokozalawana, staff Sombria, staff Polo, Ngamento, donc Tozawana, Balobi Batu, tout au bazo c'est Jos Manya Malika. Je profite aussi de saluer l'international, les managers le plus suspect, Gelon Manfipi, les managers le plus suspect, Balobi Patou Gigal l'imbattable, Platini Moussada, Seboul Poati, Patrick Lemba, Edi Moueka, donc de gros coucou à vous, Babi on a base ya Luanda. Jos Manya, est-ce que c'est important pour le lot? Chroniqueuse moko azala pembeni ya ba musicien pona lelo ekoma bat ba mo mimo lokwa mo polémique net lelo ngana yebi que Jos Manya azarane terre azarane na groupe nini orchestre moko to ya kenda ke no ya orchestre ne ngonde bat musuba koma obundela ba orchestre te eza makambo ebanda kala même bande ko na biso TV ba sœur na biso TV ba banda ngo déjà kala que non o mona ke non net to mona ba Joe Star ba Laurent Tendance ba Marlène Kassanga ba soutenir ba wenge. Tu comprends? Ba soutenir ba wenge, ko soutenir les musiciens za mabeti. Ko soutenir les musiciens za normal. Mais est-ce que lelo na ba génération na biso pina ba temps na biso lelo ne to ya na ba internet to sala makamu na ndenge na biso. Quand lelo to mususu fi ako kende pe ko za attaché de presse, tout le monde ba Laurent Tendance ba za ba attaché de presse ba maison mère. Mais to yoka te ke o Laurent Tendance akoma likangwa wira. Ozo comprendre? Ba les gens disent toujours bah les autres batu balobaka kaka mais au moins biso pe tozalaki moi présente to mona que non moto sa musala ka pona intérêt musala na yi ozo mona ba Joe Star bazar ba Marius Munga loba kende ba poto na ba grâce ba wenge po nini ba kende ki détermination na bon que non na yi na za attaché de presse ya musicien oyo mais lelo tom so to mona ba fille aux attaché de presse ya musicien oyo o lingite loko yo solanga na mutu wana te ya za na do yo sa l'émission na musicien na te po yo za na yi donc ozo comprendre mais au moins ba musicien pe ba encourager ngo ba musicien ba encourager ngo au moins tam so zo rendez-vous na musicien boy une fois que mutu wana yo za na relation na été comme ça rappelle mais a beto déjà 12 que non déjà ba finga rayo asala ka boy mais au moins to bi pe ba te be tout ça pe ba finga na bon ba musicien c'est la rapport na musala oh bine comme que non donc so muta fingi rayo pour l'équipe le bengi caméra fingi muta fingi ndeti fabuka pour lego fingi comment ko sala ngo parce que to mona ke ba musicien bango mo ba sepela nango bango mo ba sepela no yo no tsholoba ba musicien bango mo ba sepela nango po anini ngai na ko zala ta musuna finga na nga wata te mais moi quand to sala ba analyse na biso to ko loba o eza vérité ozo comprendre mais story na bidelo na kenere pa wata bo yo ka loba image ebima oyo kaka kuna nteli loka ba solana malika te ya za rapeme na wata akotrikene to ebi fi mo aza kuna VC kufa nango ya azwaka kiti avanda wana nga kotanga komone erote jamais mutu oyo aleka inaperçu na YouTube ngai malika na koleka pona tanga communauté na otalisa okaka fi wana babiso okeka na latimu wata
ya rapidité rambama okota te osa boye te te déjà bajanvier babiri baza na bango mpe grave te na orchestre wana ezaka nga moko so nazwi décision ke to leo nokende noke visiter la team wata mais par rapport à banalyse nanga onga mo conseil c'est ça que nabi ke na loba nanga mata musu ba wata te mais bato bako analyser ngo bato ba beta toujours diabo te praise petu na loba mabe pona yo. Mais comme ba musicien pe ba kote na ba délire wana et comme normal to comme so on peut partage ego na bi ke na rap on ok na ngate po ba trike nga ya yo ke la mutu wana musicien yo ke la mutu lo ba keta musunga na finga au moins po ko le kapo moni keta musu malika finga ngate mo selika plaisir ya mutu yo azara pembe na yo yango no moi to se méfier pe na ba orchestre belé voilà. Ok, merci beaucoup. On continue toujours avec Josmania. Donc Josmania, est-ce que ça comme conseil au groupe ça na ba musicien ndelo internet comme nango changer na intérêt mo que pour beaucoup même no pe conseil la musala bino oko kepe na wenge oko kepe pa fabrigas oko kepe partout oyo lingi et ça déjà impossible parce que quand on est au tcholo déjà biso moto comme on a que muté mabe comment déjà entre bango omoni polémique il y a musique et ça loi nature na musique toujours polémique ezalaka. Ozo comprendre mais ce que biso mo de to comme mona ki mutema mabe comme ba musicien on est sous polémique té on est comme ki mutema mabe muninga ko bimisa oyebi ke muninga mutabimisa ki ani o ya cartona ki pe maintenant so leki na tefe ko boyi ko ba Josmania bino bobima ce qu'on ba cacher mabe tant boyo ki ke non ndeti lelo ba ofinga ba comme ofinga déjà que non formidable betité donc bino bo sala ngo vidéo bo tie bo est-ce qu'on vient de yo mais nga déjà ko to loba ke na cacher mabe na internet na cacher mabe té nako confirmer que naza mwana malamu na internet naza pe mwana malamu te parce que naza pe parfaitité o comprendre nga mais sauf que natambola na ba norme nanga na ba principe na ba comportement na ba ndenge nanga et puis na ba analyse nanga tango yambinga opposer nga question o mériter réponse au moins que question les aya buzoba ce qui déjà bato baloba que formidable beta c'est faux déjà parce que sur côté na YouTube autant nombre de vues formidable ekende et beta déjà to côté na ba bar to yo kapaba générique et beta le deuxième sortie ya deuxième générique ya formidable ça lelo bon beta na 155 na Willery ça marche les beta ouais ranson baza déjà baza ba musicien ba bimina ba 5e génération tété ba ouais baza ba icône ba sala déjà ba musique ninga zana ko bimisa album nike ya sala promotion te aza déjà na bato baza wana pona osala les promotions donc jamais ko échouer. On se comprend. Donc, to féliciter, to encourager à battre tout basala musana bango depuis qui pomba bimisi pala là tout le monde déjà c'est bon. Basala kaba promotion et banjembo na bango. Basala kaba promotion, musique eza elekine bilanga na pasi. Il faut pas yebare loko na que musique elekine bilanga na pasi. Pour ce que vous comprendre loko wana et ko banda ko encourager toujours au bunda au bosser. Depuis que ça livre chanson. Mais s'il faut surtout bito côté na YouTube tout un nombre de vies c'est ezamouké il faut pas ça la promotion ba les kanaba TV ba za ba et lo que bon ba musicien ezamba musicien belé ah so bengi na téléphone bo ça une émission yongo na biso ba musicien ba côté na ba délire wana le quoi ka solo na journaliste mo bo mona ka ezande nini petite mo ba benga to cette émission ah TV le quoi biso solo raté au fini mais yozo bossa na ka yozo na poso sa promotion le konao mutu wana moko mutu ozala wana te posa le promotion. Il faut contacter plusieurs personnes pour passer la promotion. Voilà, on dit que bon batubeli. Ok, merci beaucoup Josmania. Est-ce que c'est important que ça là groupe na ndenge ya biso ba journaliste internet parce que c'est important que ça là groupe ne bezaki nini équipe nationale, sélection de la presse, les Kardashian, est-ce que c'est important que ça là parce que ils ont même battu na mabe mingi. Eh, au moni eza to sala kango si te peut ko idinga na casquette wana après-midi. Eza kaba groupe te. Mais au moins ezalaka to se familiarisaka. Kepi, casquette. Au moins to se familiarisaka ndé. Tant que tout le monde dit que tous amis balé mi ça tout 4. Eza déjà famille. Eza kirité, eza famille to sali parce que to mesana ko zala to lia ensemble to meleka. Eza ka kombo bozu botier. Ba o basala ba ekiri neti biso to ebike na les Kardashian ezaki déjà famille ezaka kombo batiaki oh mais c'est logique
oh yesu kutu mwana nzambe yemo bateka ye bosiko biso na mokili so parce que rancune eutaka na mabe so mabe eza te rancune ezala te rancune eutaka mabe alors place mabe ezali il faut bato bapanzana te kolobaka te na internet il faut bolingo ezala même na tv eza na barancune mosusu mpo mona oyo na oyo basolola te na tv eza loi nature ya internet ekoma mabe so tokutani fo tobunda kaka lokaka afikaki yo mais mutu ana motema na ye soki yo fingi nga na internet so tokutani mutu ana motema na ye mutu asupporta likambo na ndenge na ye mutu ana ndenge na azwelaka mesure ya likambo ozo comprendre biso mpe na bamoyo aye ekoma oleka mpe mito bato ekoma mpe odoka donc yo leki na internet ofingi nga soki nga na bike na réagir ke tokutani bolo comme ofingi nga na internet ça va c'est mieux tofinga na boye et que déjà na bitumba alors tant yo osala likambo il faut se préparer à conséquence oyeba eloko na osala après ekozala nini est-ce que eza bato mosusu mpe ezalaka boye na caméra bosola te me na nsima caméra déjà eloko abongo nasalaka te au moins que y a une sœur nayebi ki agafa nakotanga kombo te agafaka na internet mais après akor benganga na téléphone non excusez nga et tout nayebi ete ki eza boye mais comme déjà tomesa na comportement bat internet esangi eloko te nga nde nafandi bata moto aleki asali nga 10 000 émissions afingi malika tofinga na elongi mabe esalangi eloko te parce que naosenga nzambe nakoma yo te aucun jour. Et puis comme naloba ngo pe na kozala complexé jamais na eloko mutu parce que ya yo ekoma yanga ti yanga eza yanga ya yo eza yo mutu na mutu aya apo bunda vi na ye na ya pa tami su le ngamuninga te o miko ale kinga na succès te soki na tomi su par rapport ya qualité musala ko musala ate juda ko musala bien akomo sa musala bien neti bo sifo du to ko loba lelo pe to mona l'écriture ça qui ne ba délire ça ne ba aventure ngane to loba na te mais moi soki si y a un problème il faut to loba ka vérité mais lelo l'écriture comment to travailler akomo to mona yo ba invité to betele maboko c'est sengi to tei be la place ya bato ba sala musala ba komo sa musala ni aza parmi ce qu'on fait les kaka na finga et pour bato batalanga. Parce qu'avant, ils avaient qui bon, là, je juste mal à changer. Té, non, tout le bon siko. Non, le bon, on peut bien préciser, tout le banate. Mais n'applaudissez les moussala naï. N'applaudissez moussala. N'applaudissez. Nabiboy. Il y a d'autres personnes internet, to wole la moutouté, to soanate. Mais tant et peu ça m'a pété to solo là. Mais tellement ça qui derrière mutu moko boye banda pousser ba finga ba sa boye siko boye so ko approcher pe que to so boye nde baloba na français l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi déjà ngai nazalaki déjà na batu o bango bazaki déjà na relation te c'est la même chose soki yo la kisinga camarade soki yo la kisinga camarade eux que camarade wana ta muso ya ka kotongo pananga. Déjà ça camarade mabe non ça n'a été parce que autant muto yo à la kisanga yo eza loi nature l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi eza loi nature parce que lelo makambo comme be na mokili na koza na zana yo na zana muto boloba na kate lelo likambo ko yela yo botala yene baloba na te peut-être ta muso ba utiliser qui est pas sali mabe yango ekoma l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi de peur que pour éviter des problèmes pour choquer pe muninga obozala kati mais par erreur peut te lobaka non toza batu ba erreur pe zalaka et ça peut arriver aussi dans muso sale le mo bo choquer muninga mais au salon on sait le savoir que s'attendait que ko choquer ça arrive aussi non s'excuser pour muninga nanga na se comporter bongo orgueil zane le côté to lobango souvent danger zandaka courant. Ok, merci beaucoup, Josumania Malika. Semaine où tu les canaux, tout le monde a ba vidéo, moko ba commis Josumania boyna boy. Il paraît-il que Josumania en botana bexi moi. Est-ce que vous avez une bonne relation là? Eh, on est ma sona ko beta, c'est impossible. Non beta té. Tant yo moko poser une question tant que moi si. Au moins que ça les passer à mutu mo boy. Parce que non beta on a caméra et salondeni. Et alors quand yo siko fandi bobandi tout ba question vina yo obota toté ça va mo nya boti ça yo salondeni elo ni sabo kabona. Na c'est impossible na ko lo bangoti. Batu bota la biso. Et puis na koma pe na engagement nanga.
donc mutu wana mpo ovanda te mpo azelaka malika ayeba eza le passé mpo na solola na ye mais aza na mposa bato nyonso bayeba yango na caméra te eza lisolo donc obeta te impossible nakobeta te mpo na vie nanga mpi carrière nanga. Ok, merci. Parce qu'il y a des gens qui comprennent la tête, parce que juste mania, azaka star, il y a azaka danseuse na kalato, ezaka façon na linga azala. Eza façon nanga ina loba je suis la fille la plus stylée du net. Donc ça dit na linga kasko c'est compliqué te. Au moins notre vandi boy na lati bilo matoité. Mais je pense pas que non yango muto fingela nga kena ilungi mabe pour na lati bilo matoité. Donc so na lati bilo matoyi yango esanga belle. Oui, il faut s'adapter na nyoso. Na lati bilo matoité na ti poudre nanga na vandi non c'est émission nanga. Bato ba sepela nanga ba ozala. Ba o pe ba lo ba finga nga pour na lati bilo na pour na lati bilo matoité to na lati ba bijoux te to na sali boité. Etalinga te. Mais au moins na sali ka délire nanga. Na auto en attention à faire n'habiter. Ce ménateur n'a pas pembe. Mais n'a pas si pembe. Et dépendre nanga. Pas toi comprendre te ba la ka juste pas styliste ma mbebele bele. Sala ka na linga bongo. Na linga ko sala loko na bike yo tom so ko sango te. Otali bo na ko kate. Mais nga sala yango. Bi nga lo baka na mi benga kaka. Nana vie na mo benga ngeli linga pamba. Abi malika ça dit yo sana makambo pesa batukanda. Olali bolamuki mo pa uselo mo mutatali ka we. Ba tout so betele ka jo sa lisola jo lil manya lo ba. No mo ngenje mutu esala bien te, mo ngela ba di charmo boye. Azaka nzie mutu mo to comprendre. Siko oza ko imaginer que na kenda na rap vibrator na kota kana bima ka soki rap sili boyende nini. Ba ça va mon bon taxi so eza pesinga na leki na kei. Mais na sala surprise vibrator a benginga. Pardon. Vibrator a benginga binanga na rappeler abinanga malika na bando telle émission to sana Dorcas abinanga malika na ndimete ke yo muto ko bimisa ba propos obimis na émission tika na biso ke non oza très intelligente na bando singa ba merci nde a invité ngana ke ko sana émission et pas le baki yango pourquoi amona ngana musika alobi nanga bia bina mo kane na mona ko musika ngosko ezate ke to solo la te mais to solo la ka donc ça dire na kotanga katité tanga tala ke mission na apprécier ki ngabi malika oza formidable oza super te mais au moins tu mérites c'est que au mérité et ça que tu es une fille très intelligente oza fille moza très sage. En tout cas, je t'encourage dans Moussala Nayo, continue toujours. Et puis, il y a qu'à vous inviter tel jour au salon émission. Et par le bas, on émission, on a bien malika au salon émission parce que dans mon équipe, et puis, le salon émission, côté après, à Beninga, il pour remercier. Donc, ça dit, autant sous Tolingara, Moutaye bioté, ma bé moutelo bamakaka. Ma bé moutelo bamaka, mi bale belé, ba perda basitam soupono yoka. Mi bale belé ba perda basika ata musupona ozoki te ya observer moi si bien te par rapport ya ningo kutela yi neti ngabwe po muta fana na ngai po muta mesa po muta s'adapter na comportement na nga eza nango facile et c'est une fois ko approcher nga okuta o eza kati nango mona ke e o eza o na mona eza yango te ozo comprendre donc moni na mokili na loba il faut ko solara bien. Mokonzi aka mokonzi ambe ngana lobaka mutaleki ngazate parce que biso tout au vivaka na mutu moko donc soto lali to lamuki boye to bike no abi lobi a souffler yo akato pe mapeno mona ke no ngana obi maganyati yo kufi lobi osati baleli yo donc pour dire que biso tout aux ndenge moko okoleka ngana mituka na mbongo na nini mais to lukaka bokonzi likolo parce que lobi to leka na jugement donc voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les fans de Réalité au Top de Julia Bolo. Donc, toi aussi, ming, s'abonner vraiment ming awa. Vraiment, tout le monde comment biso vraiment on soukaya. Émission na biso Josmania batutu o balingara Josmania babi abi bo s'abonner ming awa. Awa ça la teme o kabila biso abi o tekela biso produit. Yo ba ba ko. Yo mo Josmania ba keno awa ça te o tekela biso produit bo s'abonner vraiment massivement. Donc baby motema ya maestro katuseko la reine Lomba donc Josmania batutu balanjo mo bambote mo ba
Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ni nabi kaka batu pene ba s'abonner na Congo Zibulami sur TV. En tout cas, vous s'abonner vraiment. Et ça site moko boy au Malika Paza avant de zarapi wana bon mon ba analyse. To bando yo solo quand to misana au solo là. J'ai dit un grand merci na staff babi staff Sombria, staff prolongamento depuis Luanda, le sénateur Paulo Tudilou. En tout cas, bana Luanda Malika arrive. To ya kamite le 21 décembre tous une soirée barbecue wana babi staff Sombria. Galon mon vie pour l'international Sophonie Lemba, des gros coucou à toi. Non, profitez qu'on puisse s'emboîter consort dans la bazar kuna la lipsise de gros coucou à toi. Lisa Queen na fimbo ça dit kuna fimbo za ba image Rosala. Bon retard ba image Rosala wana pour na barbecue le 21 décembre. En tout cas, Rosala, vous êtes tellement ébélé. Patou Gigal Lembatable, Platini Moussada, de gros coucou à vous. Merci à mon VP. Bambo Teno, plus vous allez, meilleur avec la tout ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Nayope. Merci beaucoup, Nabatutu Bangajo, Simania Malika, Bato, Basoutenanga, vraiment. Balobi, Wilfil Bopili, Napesibino Bambo, tes familles Mobimba. Mère Venabino, merci beaucoup. Merci beaucoup na salon de coiffure d'Abiu Star Barbershop, équipe soudée de professionnels. On a ce qu'on a Londres. On a ça dit mon Malika OK Londres ne bando on peut ça mutune kuna. Équipe soudée de professionnels sans locaux balobi Bobby way sur la poto ya bibi chimu samba fia makolomila itala kananga. Donc merci beaucoup na batutu balinganga, batutu basoutenanga de long ou de prendre tout cas j'insiste. Merci beaucoup à toi Gelor ma vie pour l'international, les managers de plus 6P Igendinga Vandu dollar rouge babi Igendinga Vandu dollar rouge pas un indien mon akata formidable venanga ya parler Osalemba de Goku Koto babi Tanya Diams fille à Malette Tanya Diams meilleure veille à toi ma chérie moninga ya Alfred Iluku bambo tenebino place uzali Winnie Diangana la Cléopâtre de Goku Koto balobi album Machacha avec ABC Lekete Kalamingi te bomona ba image ça dit to soutenir batutu être soutenir batutu parce que il braton piano lobby muto memanga non peut se positionner en memanga muto memanga poto azate non il faut na ça musana ngande soke senge memanga poto yango soke senge fongola ba ouverture eza yango alors on a quoi adorer mutu te sauf que na lobande vérité donc avant na lobaka non fallait pour pas il est le plus beau de sa génération na ezate que na sanjolier na adorer pété to lobby kaka parce que tout le monde nango aza bon non fallait ça bon non voilà. Il est le plus écoutant en Afrique. Ayoka Nakati. Voilà, il est le plus respectueux de sa génération. C'est ça, non? Parce que tout le monde a besoin de bima internet, il y a ça raté. Or la vidéo qu'on a bima qui mutakala, et ça fallait. Pour falli pas finir à payer, mais jusqu'à là, tout le monde a vidéo, il y a au coucher dans mon mobilité. Je crois que vous êtes d'accord, non, Loba. Abonnez-vous sur Congo si vous l'avez sur TV donc Babi a vraiment Moussala et j'ai profité à saluer Babi derrière caméra Babi donc DJ Lotiste caméraman à souhait qui t'a la image à malonga au bon moment donc il me tourne ça la biso beau s'abonner vraiment ming na Congo Zibulami sur TV Congo Zibulami sur TV donc je vous aime beaucoup bisous bye.